Matondo mingi na bande fam télévision etando ya bwanya etando ya bosomi etando la musabaino na pongi kaka ndenge bomona kayango na se ba défilant na bino etando oyo la musabaino na pongi lelo te pesi bino mbote de partout vous êtes, de partout vous nous suivez boza libanda to pe na kati ya mboka na nzela libanda na nzela bongo ya YouTube si ba mwangi si fam télévision bokolanda biso boza pena mobimba na TNT na kati ya mboka soko tepena TV na yo TNT kolanda biso fam télévision mobimba ba programme nango impeccable lelo esengo ezali kati na biso ya kopresenter liboso na bino sumanaka oyo analyse sportive manaka oyo ya na tina ya kolakisaka bino bamaye oyo ya malamu oyo eleka na kati ya sport ya mboka na biso ba discipline yango nyonso ekozala bongo na judo na catch na ba discipline nyonso tanga yango a mokolo na mokolo ya mwana manaka oyo ekelama mpona pena tina wana komartele sur ingratitude ba négligence ya baye oyo basalaki biso bolamu na kati ya sport ya mwana talentina neso nyanzila fumukutu kia mdana pa nango topesi bambote mingi esika bazali mokobi bongo misala etikaki bongo walongo fumuki mbango wangi tukulu donc bango nde na idéologie na mateya kozala pene na bango netina oyo manaka oyo ebengami analyse sportive lelo toko analyser biso na bino ensemble et ça peut lokola rendre hommage na kati ya jeune biso ya monene ya Congo toyebi biso nyonso ndeko na biso Banza Kasongo mingi yebi bona kombo ya Jean Mukulu babengaki pe lisusu Korando moto ya mbango ebele akima le grand Diogo donc monde sportif monde footballistique tout d'abord on a day on s'appelle na day auto ko négliger day national parce que aza icône ya football ya mboka na biso aza moko asalaki beau temps na kati ya mboka na biso po toza kati na mokili oyo basepelaka na ba tango boza up tango za makasi tango basepelaka nayo eza pe lelo conseil ya kopesa pe na ba jeune joueur ya lelo oyo succès talent oza na yango succès oza nango lelo sele yango malamu po lobby otombe victime ya makambo te oto martelaka siri yango na papa na biso Kasongo Banza lelo atiki biso et sans peut-être tokopesa bongo biographie na bango et babotami bongo na mois de juin bazali bongo moko footballeur na kati ya mboka na biso abotami bongo na mois de juin le 26 juin 1974 papa na biso Banza Kasongo na kombo bapaya Jean basigno na bango boyebi yango Jean Mukulu abengaki pe su Korando et le 26 juin 74 abotami na kati ya ville ya Kinshasa à l'époque tozalaki bongo na Zaïre lelo Congo et papa na biso Kasongo na bengi papa parce que aza papa et tango oyo bango basalaki makambo oyo kobanda 74 kobanda kobotama na bango biso ozalaki te mais lelo atiki biso lelo aso d'abord moite azongi biso baka azongi mokela molimo akufaki bongo le 7 juin est-ce que ezali constance aibalani abotami na mois de juin akufi pe lisusu na mois de juin le 7 juin 2024 nde papa na biso ndeko na biso Diogo Banza Kasongo atiki biso apesi pasi na kati ya sport ya mboka na biso na mboka mobimba yango lelo vam télévision analyse sportive et c'est plus qu'on rendre hommage parce que aza mutu otoko tika matanga na bango université biso to telemelaka makambo fidide na biso bataille du jour eza si ko marteler si ba négligence au basalaka ba joueur na biso et azali bongo na taille ya 1m70
et abandi carrière na ye na 1995 donc banda 95 ti 2003 ne place ya kotia fin ya carrière na ye azali bongo attaquant abetaka bongo lokolo droite donc azalaki attaquant moko ya pamba te donc soki azwi ballon akosala bino makambo ekamusa bino na terrain tobenga bango Jean Mukulu tobenga bango Mukulu tobenga bango Kurando parce que bazalaki tiogo mune na kati surtout une équipe nationale donc soki otie na terrain okomona yo moko miracle okomona bimangu normalement kosala na terrain okoka te abandi carrière na ye na Union Bilombe abandi carrière na ye na Union Bilombe wana topesa kaka mwa biographie moke mpona korendre hommage na bango parce que azali icône mpona biso azali icône lelo eza mpe na bajeune gens bajeune joueur ya lelo oyo balinga mpe kobeta lokola korando lokola Kasongo Banza ndenge abetaki yango toza kopesa mwa biographie mpona bato bayeba nini oyo azalaki na kati ya football congolais donc azalaki joueur ya moke te azalaki joueur ya moke te abandi carrière na Union Bilombe et après Union Bilombe ndenge soki kointégré ASV Club wana na année 95-96 aintégré ASV Club abandi kobeta na ASV Club et abetaki saison moko na ASV Club kana 96 wana ayaki kozwa voyage to mpe bongo contrat ya équipe moko ya Turquie ya baturke nde akokende na mboka Turquie ake kuna ke kosala susu émergence ya carrière na ya conseil kobeta ballon donc aza na parcours mulayi donc parcours na eza pena mulayi bekipe eza ebele oyo betaki abeti na Japon na Dragon ya Japon na 97 abeti lisusu na Juma ya Japon kaka na 97-98 ayesu kozonga su na Vita na 98 ayesu kokende susu na Turquie 98-99 ayeki su kokende su Allemagne abeta mpe su na Allemagne na Wolfsburg boyebi équipe wana Wolfsburg boyebi yango abeta na équipe wana de 99 à 2000 ans abeti na Wolfsburg na Allemagne et ayaki su kobeta susu na kaka na Allemagne na équipe ya MCV Duisburg boyebi yango abeti su na équipe wana na 2001 donc 2001 abeti su na Allemagne et après 2001 2002 ayaki su kokita na mboka Turquie lisusu abeti na Turquie na 2001 2002 allez 2002 2003 abeti su na Tunisie donc ayaki aussi sa carrière na Tunisie na Olympique en l'équipe de Baja équipe moko ya Tunisie nde abetaki kuna donc azalaki na carrière mulayi carrière ezalaki mulayi parcours mulayi abeti mi oyo tobaka abeti trop et na kati équipe nationale azalaki sélectionné équipe nationale kobanda na 96 ti 2001 équipe nationale et l'équipe nationale na biso abeta 25 matchs joués oyo apesa bapasi ya bi malgré atia bi te atia bi moko te na équipe nationale mais apesaki bapasi ya bi boyebi fameuse 3e place oyo tobimaki na CAN 98 na Burkina Faso boyebi bato basala match wana ya 3e place contre équipe ya Burkina Faso pe organisateur boyebi makambo asala match wana et yambo to continuer mission to kosenga na régie batela biso moi extrait ya match wana 98 RDC contre Burkina Faso na 3e place ya CAN 98 bongo to kozonga après vidéo ou après extrait ya match Tolanda. Le second but en faveur de la République démocratique du Congo. Il est signé Kazongo à la suite d'une énorme erreur d'Ibrahima Diarra. Mais là, pas vraiment.
une importance capitale à présent? Non, parce que normalement c'est terminé. Encore un joueur qui semble s'être blessé, mais il y aura eu 6 buts dans cette partie. Et Ibrahima Diarra qui avait été exemplaire quasiment tout le tournoi, qui commet une faute sur l'une des dernières actions. Cette déconcentration, une sortie aérienne, il relâche la balle. Et immédiatement les Congolais qui en profitent, on revient à 4-2. C'est plus logique avec ce qu'on a vu sur l'ensemble du tournoi. Quel festival offensif! N'oublions pas qu'il y a eu une frappe sur la barre également pour les Congolais. On aurait pu avoir plus de buts, on vous avait promis en début de rencontre, dès que c'était parti à 1-0 de la 5e minute, qu'il allait avoir beaucoup de buts. On pensait avoir 4 ou 5, mais on est servi plus largement encore avec ce 6e but. Watunda peut être content de ces hommes qui ont bien réagi lorsqu'ils étaient menés 3-0. Alors que malheureusement, on emmène le Burkinabé sur une civière. Il y aura eu beaucoup de blessures aussi, ça c'est le point noir de cette petite finale. C'est ce qui arrive souvent en fin de tournoi comme ça, où les organismes sont fatigués, beaucoup plus fragiles. Philippe Roussier dans sa instruction, parce que Philippe Roussier ne peut plus faire de changement. Il a déjà effectué ses 3 changements. Donc là, les Burkinabés vont devoir terminer à 10 contre 11. 4-2 donc pour le Burkina Faso. L'une des dernières offensives congolaises. Ils ont peut-être l'occasion de marquer un 3e but, pourquoi pas. L'on centre, il est tout seul là-bas. Ballon toujours pour les Congolais, nouvelle frappe. Oh là, il y a du monde. Et le 3e but pour la République démocratique du Congo. C'est hallucinant. Il est signé Adjeri Tondelua. C'est hallucinant, je vous avais cité ces Jeux africains il y a un peu plus de 2 ans où une équipe menait 3-0 la 75e minute s'était fait rejoindre à 3-3. Là heureusement qu'il y a eu le 4e but de marche par les Burkinabés, il va y avoir quelques arrêts de jeu. Je vous rappelle qu'en demi-finale, dans le match du Congo, il y avait eu 9 minutes d'arrêt de jeu. Là, s'il y en a 3 ou 4, ils ont une chance d'égaliser à 4 partout, ce qui serait absolument phénoménal. Mais là, il n'y a plus de défense du côté des étalons qui ont cru trop vite avoir gagné ce match largement. Plus qu'un but d'avance en faveur des Burkinabés. Et nouvelle offensive peut-être des Congolais. Ça c'est le match de égalisation à 4 partout. C'est absolument incroyable. Et le débordement. Ils sont tous dans la surface de réparation. Ils sont tous incroyable. L'égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations. 4e but pour Lokenge. Mungongo, c'est son second dans ce match. 4 buts partout après ce but de Mungongo dans les arrêts de jeu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans cette rencontre. Les Burkinabés qui menaient 3-0 puis 4 buts à 1. Ils viennent d'encaisser 3 buts en l'espace de 3 minutes. Mungongo qui fait entrer en jeu au cours de la seconde période, qui inscrit ce 4e but en faveur des Congolais. 4 partout. Le centre des Meka et la reprise de la tête de Mungongo. Alors on parle de prolongation, mais on va se méfier quand même, parce que qui dit qu'on va pas arriver à 5-4. C'est bien joué là, ballon récupéré par les Congolais. Et la fin du temps réglementaire, 4 partout entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Les Burkinabés qui ont mené 3-0 puis 4-1, qui sont fait rejoindre 4 partout dans les 3 dernières minutes de cette rencontre. Partout donc entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Philippe Roussier qui ne doit pas être satisfait, même si il fait le clown un petit peu quand même. Le clown, curieux. Il est en train de se moquer de ses joueurs en leur faisant signe qu'ils sont... Ils ont joué comme des malades la fin de partie. Partout. Ouverture du score pour le Burkina Faso qui a mené 3-0 puis 4-1 qui s'est fait rejoindre 4 partout. Ibrahima Traoré qui avec Assoum Oudréogo et Oumar Barrow sont les 4 meilleurs joueurs de cette équipe du Burkina Faso, entraînée par Philippe Roussier qui termine sur une note très très positive cette Coupe d'Afrique des Nations. Centre, l'erreur d'Ibrahima Diarra et de second but en faveur de la République démocratique du Congo. Il est signé Kazongo à la suite d'une énorme erreur d'Ibrahima Diarra, mais elle n'a pas vraiment une importance capitale à présent. Non, parce que normalement c'est terminé. Encore un joueur qui semble s'être blessé, mais il y aura eu 6 buts dans cette partie. Et Ibrahima Diarra qui avait été
exemplaire quasiment tout le tournoi, qui commet une faute sur l'une des dernières actions. Cette déconcentration, une sortie aérienne, il relâche la balle et immédiatement les Congolais qui en profitent. On revient à 4-2. C'est plus logique avec ce qu'on a vu sur l'ensemble du tournoi. Quel festival offensif! N'oublions pas qu'il y a eu une frappe sur la barre également pour les Congolais. On aurait pu avoir plus de buts, on vous avait promis en début de rencontre, dès que c'était parti à 1-0 de la 5e minute, qu'il allait avoir beaucoup de buts. On pensait avoir 4 ou 5, mais on est servi plus largement encore avec ce 6e but. Watunda peut être content de ces hommes qui ont bien réagi lorsqu'ils étaient menés 3-0. Alors que malheureusement, on emmène le Burkinabé sur une civière. Il y aura eu beaucoup de blessures aussi, ça c'est le point noir de cette petite finale. C'est ce qui arrive souvent en fin de tournoi comme ça, où les organismes sont fatigués, beaucoup plus fragiles. Philippe dans sa instruction, parce que Philippe Foussy ne peut plus faire de changement. Il a déjà effectué ses 3 changements. Donc là, les Burkinabés vont devoir terminer à 10 contre 11. 4-2 donc pour le Burkina Faso. Une des dernières offensives congolaises. Ils ont peut-être l'occasion de marquer un 3e but, pourquoi pas. L'on centre, il est tout seul là-bas. Ballon toujours pour les Congolais, nouvelle frappe. Oh là là, il y a du monde. Et le 3e but pour la République démocratique du Congo. C'est hallucinant. Il est signé Adjeri Tondelua. C'est hallucinant. Je vous avais cité ces Jeux africains il y a un peu plus de 2 ans où une équipe menait 3-0 la 75e minute s'était fait rejoindre à 3-3. Là, heureusement qu'il y a eu le 4e but de marche par les Burkinabés. Il va y avoir quelques arrêts de jeu. Je vous rappelle qu'en demi-finale, dans le match du Congo, il y avait eu 9 minutes d'arrêt de jeu. Là, s'il y en a 3 ou 4, ils ont une chance d'égaliser à 4 partout, ce qui serait absolument phénoménal. Mais là, il n'y a plus de défense du côté des étalons qui ont cru trop vite avoir gagné ce match largement. Plus qu'un but d'avance en faveur des Burkinabés. Et nouvelle offensive peut-être des Congolais. Ça c'est le match de l'année. C'est égalisation à 4 partout. C'est absolument incroyable. Et le débordement. Ils sont tous dans la surface de réparation. Ils sont tous 7. Incroyable. Égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations. 4e but pour Lokenge. Mungongo, c'est son second dans ce match. 4 buts partout. Après ce but de Mungongo dans les arrêts de jeu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans cette rencontre. Les Burkinabés qui menaient 3-0, puis 4 buts à 1. Ils viennent d'encaisser 3 buts en l'espace de 3 minutes. Mungongo qui fait entrer en jeu au cours de la seconde période, qui inscrit ce 4e but en faveur des Congolais. 4 partout. Le centre des Meka et la reprise de la tête de Mungongo. Alors on parle de prolongation, mais on va se méfier quand même, parce que qui dit qu'on va pas arriver à 5-4 au... C'est bien joué là, ballon récupéré par les Congolais. Et la fin du temps réglementaire, 4 partout entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Les Burkinabés qui ont mené 3-0 puis 4-1, qui sont fait rejoindre 4 partout dans les 3 dernières minutes de cette rencontre. Partout donc entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Philippe Foussier qui ne doit pas être satisfait, même si il fait le clown un petit peu quand même. Le clown, curieux. Il est en train de se moquer de ses joueurs en leur faisant signe qu'ils sont... Ils ont joué comme des malades la fin de partie. Partout. Ouverture du score pour le Burkina Faso qui a mené 3-0 puis 4-1 qui se fait rejoindre 4 partout. Matondo mingi na régie tomoni penza kuna tata superlatif matondo mingi na bino musala kitoko bomoni match walo lolenge kan a travailler ki yango otina banzembo bima esalama boye banzembo yembama moi to wana te ko yemba ngo awate parce que c'est une mission ya sport mais banzembo yembama boyebi banzembo yembama jamukula pesi mama le mama la sali na kati mutu ya fiche boyebi succès comme na bango place yeba na ngisusu makasi na kani wana 98 mais to soki wana te na bilili na ba image et tous on a le sous na régie
batela saison sikoyo image oyo viva mu sport et kendaki soko ko rendre bango soko visite de son vivant na cadre ya émission Femme Télévision bazalaki bongo elongo na Noko Tambi azalaki présentateur ya émission wana na tango wana azalaki no vivant et tolanda émission wana tolanda ba tranche wana babisika oyo papa na biso Kasongo Banza azo déployer azo lela ba injustice ba négligence ya mboka na biso oyo esalaka bango bato bapesaki honneur babima bazwa médaille bronze 3e place na CAN mais lelo vi na bango ti akufi malheureux moto ya pasi. Est-ce que lelo na Burkina Faso babetaka CAN wana baza néglige lolenge wana na kolika eza bongo te kutu na lelo oyo ancien joueur moko kutu ya Mali Seydou Keita abeta pe na Barcelone asali société oyo eza ko produire biloko pour intérêt ya mboka na bango wana eza pe entrepreneur lobela ngona ba émission za koya to kota pe na mozindo na yango na émission za koya Seydou Keita international malien mais tozana wana te topesika mwa flash tolanda nanu extrait oyo Noko Tambi devant papa na biso Banza Kasongo boyoka siko bakambo oyo alela pa makambo oyo alobela pa makambo oyo adénonçant pona négligence oyo basala bango na kati ya mboka na ye Congo tolanda yango bongo tokozonga juste après. En tout cas na pays na biso toyebi biso mutokota mbongo na mboko oyo bamusicien baza na bango mais bango baza ba individuel donc bango baza bango moko mais biso tokota nde mbongo na pays biso mutokota mbongo ezala wapi eza par-ci par-là biso mutokota mbongo eza te mbongo yaka na poche na biso mbongo ekendeke na fédération et puis ekei na banque baofuta batu biso pe tokozwa ya biso ndenge ezali mais balandela quand même makambo oyo makasi bapays mosusu nde namonaki eto président ya fédération nazomona tala mikili naomona kaka ba grand joueur kaka na kati ya staff mais biso ekoma lokola haine moko boye na fédération tozomona lokola bamatch oyo tobetama ya nini awa oyo tobeti awa dernièrement éliminatoire ya coupe du monde non oyo bapro bayaki oyo bapro babetaki awa Jean de nyonso bayaki awa batangi batangaki kombo batangi bakombo mais bakombo wana batangi mais namonaki eloko ta part namonaki Itoto namonaki Kisombe namonaki Mayala azalaki Tokala pe azalaki Mbayo pe azalaki c'est ça et puis l'air baotanga bongo bazokoma ti normalement l'air namonaki l'air na koti na vele na mpona kende pe stade nakende stade mpona beta te nakende stade mpona monisaka na elongi na ngai kuna mpo bayeba mauvaise foi na bango mpo bayeba ke mabe oyo baosala nzambe moto akofuta ngo nakende na stade namoni mpe bamasa na nga Patrick Mboma namona ye bato ebele batunisien tarak namonaki bango nakoloba mamale akufi te pauvre mamale atokende médaille nini bopesi wana mais bobanda olanda sika azalaka azosala nini ube botia ye wapi esika nini akozala mpo azala bien namoni bamboka mosusu eto ayaka mais ayaka nazori no mokomosusu tokei na hôtel du frère tokei tomoni ye abengi biso toye tosoloi na ye etanke mutu ayebi ke oyo Patrick Mboma moto abanda kobeta mais nga nazaka na ban tala niveau apa bapeti na nga lwalwa namonaka nde bayaka mingi pembeni na ngai namonaki dernièrement nde nani Chabani
asalaki mwa geste parce que nga ekutana bango mingi te nga kolanda bango te nga aza icone ya mboko nasaleli mboka bayebi nga na kolanda bango te mais namonaka le mosusu lwalo abengi apase nga mutu mosusu parce que ye mutu akoma lokola kokanga bajoueur wana kolamusa bango mwa moke parce que kuna eza lwalo wana Shabani Bazali bapeto nyonso bauta epoto wana bayaki ezaki bango en tout cas bameka otala likambo oyo l'état eza nango normal mais bango nde bakobanda exemple eza ebanda mpa na bango l'état azomona ke korando aza wana mamale aza koto nani fiche aza koto oyo tokala tomoni na biro bamotive bayebi oyo basala kombo il faut tomotive bango et puis il faut tosala eloko moko mpo ezala bien tomona football na biso évolue ndeni bango babanda obeta ndeni babanda osala mpo bakoma bo ti nabeta haut niveau eza blage te bapeti nyonso baza na kini na Congo bayebi obeta na Allemagne na Bundesliga na première division eza lipa na nguba te bakomeka bango mo bayebi bakomeka Jalma betaki na deuxième division na Allemagne mais le seul mutabeti na première division en Allemagne est Zangai. Na longwe makin par rapport na travailler na kende. Tina go beta la Bundesliga. Mais wana za blagité. Siko mutu lokola ngande na beta au niveau wana. Na yebi basti tout na beti ba payer belé, ba payer arabe na beti trop. Mais po ba sala loko wana, po ezala bien pour na biso koya komona mutu jandeni, koto ezandeni. Te nga koto na moni boy. Ata na staff wana na omona ba mindele ba oya ba argentin moko aye azwine mbongo et puis akena ye pe azwi mbongo pe belé mais au contraire coach na biso azalaki ibenga zakia donc batu ba uta mboka mususu ba yo lia mbongo oya biso mais au contraire biso moko to ma ye la balle to beta pe ba au niveau lensu ba coach ba ya kala ba beta te ba beta ba balle te mais aye azwi mbongo akei azumbongo akei mais ezalaka te biso bato beta to sala po na payer ba occuper biso te il faut tolanda bango te jamais en tout cas na osenga changement mezala na kati ya fédération changement ezala toyeba nani ayebi bale mutu nini asala musala po na pays oyo ayebi mabale yango changement il faut ezala na osenga ma changement il faut ezala nini basala ma élection wana pour ba voter o eza ya bien mais o na beti sete bazwa nde oyo bayebi bale oyo baza na domaine na bale oyo aza na domaine na bale te azala musika na biso matondo mingi bauti kolanda pasi pe mawa lelo ezali hommage ya ndeko na biso kan footballeur Banza Kasongo di Jean Mokul abengaki lisusu Korando Mbangu do soki aza na glin na ye okoka te natali ba image oyo nayoki passe pe mawa kotala lolenge oyo papa Banza kufeli ezabaka lolenge moko muninga na ye pa kufelaki mama le emeka mama le akufa pe kaka na passe pe bongo na malheur malgré ezalaki covid balobaki ezalaki covid ezalaki na ntango oyo toyelela bamatanga te mais toyebi elenge kani matanga elekela toyebi elenge kani papa na biso mama le akufela alela même va même balisungi alela yango na batv baoyo bayebi mais asuka ndenge nini lelo mpe bango bakufi Korando Banza Kasongo lelo bakufi et image moko totikali nango eza ya mokie juste après image oyo tokokenda koshite émission na biso tolanda kaka mwa extrait ndenge tozosola na bango biso moko totie bango caméra bazoloba esengo wana nakanisi to tozalaki na bango susu wana ezalaki na tourna basalaki na hommage ya Emeka Mamale na terrain ya GD na Lemba et bango bazalaki wana jour ya finale oyo s'opposaka entre MK na Asekuya avant match tozi bango interview baso sepela ba kota baleki na baso beta omona esengo ya Jean Mokul esengo
ya Banza Kasongo. Et juste après, élément au neto kozonga pour na kochiter mission na bisa mokolo mwalelo. Hommage à Kasongo Banza. Tolanda. Ya Jean. J'ai hein? Le barafé, où est ta vidéo? Où est ta vidéo? Bayemba esampe sambo. Les seuls l'unique wa tikali. Kasongo Banza. Matondo mingi na bandeko ya régie TV za ngonga, TV za ntango na mwa ntango muke oyo tozalaka na yango na tranche oyo ya analyse sportive talentina ya manaka oyo tobenga yango analyse sportive to analyse ya si ba négligence si ba cause oyo za kosala ke mboka na biso sport nango développer te kasi tokolika ti tango bakoyoka biso e makambo ekozonga na bosolo na yango soki topesi litoi na nesongi ya nzila fumukusu kiamta na pana na ngola tango nyonso balobaka yango to libérer Congo sport to reconnaître ba valeur na biso pamba te touta komona na ba mikolo baneleki Ronaldinho batuna ye pona nini à tout temps, championnat c'est au Brésil. Et devant les médias, on a dit dans le bas, nous au Brésil parce que Balé et Beta Marana Milimo. Milimo est négativité, Milimo est positivité. Yango, les locaux oyo, ne sont pas basenga kana biso ça na carte sport. Et c'est na biso ba talent oyo toza na yango ba joko na biso bazali, bazonga kana carte spiritualité pour na batamusaka. Ba système malamu ba yeba ndenge nini ya ko gérer ba succès na bango ba yeba ndenge nini ya ko conserver ba succès pour ceux qui âge poussani o beta susu bale wana te alors succès no zala ki nango etika la ka au top comme on eleka inapercité alors faut ko zonga ka faut ça ka recours na spiritualité parce que molimo ne tambusa ka nyoso so molimo ne za ko kangama nyoso pe yesa ko kangama yango talentina manaka oyo benga analyse sportive nous avons analysé ko pesa ba piste de solution et que senga na biso to libérer Congo sport na biso to ke de peine émergence sport ya mboka na biso ke liboso etanga mape market to tanga maka na ba libanda championnat eza pe etanga maka ke 6e championnat na monde na Afrique pardon to za 6e championnat oyo eza makasi mais to yo kapé oyo senga maka na biso tout ça na molimo et conseil na biso zaka na ba jeune gens ya lelo boyeba ko conserver ba succès na bino ndoko na biso Banza Kasongo azalaki na succès full mais autrement dit ezaki pe a gérer ki succès malamu te kozanga encadrement ya malonga na tango wana peut-être soki na muta bana ko encadrer peut-être lelo engeza la beauté liwa ya pasi liwa ya souffrance te engeza liwa moko ya sengo liwa ya succès baza ko sepela na yango mais ti akomaki na niveau ya kosenga ba lisungi ya kosenga ba aide na media pona azangaki lisungi metala soko komona gouvernement ko dekese mbongo pona kokunda matanga wana bako dekese mbongo ebele pona kokunda bazuye bemba tena cinquantenaire metango moto azalaki kobela fédération gouvernement ezalaki wapi matondo mingi tala to bendi suka ya manaka na biso analyse sportive et sans oublier ko pesa matondo na bino bandeko balani bandaki biso na betana na bino pesa biso matoi ko pesa ki ntango ya koyoka biso to analyser si makambo oyo to pesa pe ba hommage na grand jogo na biso Banza Kasongo di Jean Mokul autrement dit Korando et te pesi matuna na bandeko na biso banso bolandaka biso kilandi mambu takala kilandi musiku kilandi mantsanga mama ya bana te pesi mbote mingi na bino ndeko na biso mazengo collègue journaliste bo asitaki biso pe moko lelo te pesi pe mbote na noko tambi koka bango de basalaki wana mokolo basalaki interview wana na ndeko na biso Kasongo Banza
matondo pe na noko ndombele botale bango bazaki na biso na rédaction mokolo mwa lelo ekenda bato etikala bato kumunga na ne filmer topesi bino mbote mingi et topesi matondo na Dete Kwaku le directeur technique de télévision bazaki wana etenya cadrage au moins soin caméra kitoko cadrage kitoko topesa matondo na Dete Kwaku et na montage tata superlatif matondo mingi na bino mosala kitoko tosima mosala kete liboso bandeko banso ya biso ndeko Jonathan topesa bino mbote mingi ndeko Vuvu David Makese topesa bino mbote mingi bandeko tukolandaka biso donc batie pena TV belé na kati ya Kipaka na commune ya Makala batie TV pena bazo kolanda na moma o na minute oyo topesa bino mbote bozali belé moyo kotanga bakombo na bino awa ezali te mais topesa bino kaka matondo tokutani biso na bino malasima pe na manaka ezali koya matondo.